Donc ça veut dire ce qui a signé ben appartement na koti il faut que na famille na mobimba bakota kuna na kati OK ata bango ba sambela kuna te mais na engagé na famille mobimba surtout maman Lubondo azaki pe moi soyo moi si le quoi moi si na tout te yeba pena le ba maman pasteur na biso te yemo na zaki na spirituel na niveau sakana te moi si on a maman Lubondo azaki na spiritualité on sakana te moi si ya mwana moi so atiki lipango wa mwana ntempo na ba mésentente o ba lui ya kufa parce que bo oui il y a des fois mwana c'est tant comme kobela maman na ndemto ndako sasa bakili OK de Banza London TV na biso bochamato iboyoka et c'est faux archi faux moi si ya mwana nsemi akufite voilà et biso ka ndolo baka awa na demel voilà tulingaka kozwa ba image ba information à la source voilà et tango beninga nde tobenga ba journaliste d'investigation nazalaki déjà en route nazokende na ndako ya mwana nsemi et au moment où je vous parle matin eza kuna natikaki ba autorité mosusu ya l'état na famille ainsi qu'il y en a ba autorité église na parce que mwana nsemi aza na trois parties aza na politique aza na famille biologique voilà et puis aza autorité spirituelle voilà de Banza London TV en train de vivre na plus de 100 personnes na kati ya lopango na ye plus de 100 personnes plus de 100 personnes oh pas venir tant ozo attaque wana o bataka e bat bana babima kuna mutu moko bate belé babima bate belé azaki na bolingwa batu est-ce que yebi ke mwana nsemi ndeza bongo kono choquer batu mususu azala na bolingo koleka batu belo balo ba chrétien même ba pasteur de Banza London TV avec de Bruno original esengo ezalaka mingi ya bokuta lisusu na mokolo lelo ba mi fidèle ya de Banza London Télévision c'est toujours la voix de votre humble serviteur et monsieur Mago l'apôtre de tous et le journaliste autrement dit Mobali Nzambe l'homme noir l'homme avec une grande H déjà merci na Nzambe o apesi biso makasi makoki ya komona lisusu mokolo ya lelo parce que mingi na bato bazana kati ya bakoma mususu bazana kati ya ba salle d'urgence mususu bazana kati ya ba salle d'op bandeko belé bakati mitema bakoti ba mort eza ba famille belé o bazolela parce que ba bunsi ba être cher Nzamba zalaka mettre à temps paix à circonstance na osenga na Nzambe na biso bandeko ba perdre ba être cher après ça ba makasa visiter ba famille parce que c'est lui qui sonde le rein le cœur à cause ça va porter na mitema et puis bandeko bazana ba moment où bazo travailler ba ça ba misala ba partout ba la chaîne mongo de Banza London TV ba bon courage na bino ba bonne chance na bino bisika banso bozali biso bandaka mingi na opé merci et pa pungu tolendo munga baraka munga mapendo Dieu Rafa Dieu Nisi Dieu Jire Dieu Shama Dieu Chikenu le Dieu parmi nous et Manuel en tout cas ba obela azala Rafa na bino lelo to sola mukie parce que ningi si bato wa sangoki ezongi tebi ki to na matanga na côté ya politique to perdre moko ya bateche mene na politique mboka na kombo ya papa na biso mwana ntemi oyo ngai Mago l'apôtre na représenter encore ba messager condoléances très attristé na famille biologique papa na biso mwana ntemi mais kaka avant-hier to y paré moi si ya mwana ntemi akufi aluka mango esali bato pasi mwana ntemi azana morke na matanga basali programme te nan toujours ba programme matanga to y paré pe moi si ya mwana ntemi akufi to retungisi bato bandeko Bob Wadali moko ya ba chroniqueur même ta comme analyste sur sujet zali azali kuna lelo c'est avec lui to remeka moko soigner est-ce que c'est vrai moi si ya mon antenne pas tiki biso ou bien ezala nkaka ba remer on va parler avec Ndeko Bob parce que Ndeko Bob a utikuna na résidence alors c'est ça pour na monétiser parole tous en image bon tous on a to continuer Ndeko Bob na mission lelo vidéo précisément tous en wapango tous en haute tension, tous en peine à mon antenne. Tous en rapport au qui est papa na biso mon antenne a koufi et ça biso passe na quartier na biso pour aza papa to mesana ki na e kati na quartier na biso. Azaki papa moko azaki ke kati na réunion na esoka bengi biso malobo ya bandai ko loba na biso e bandai ko sala biso esengo mingi kati na mitema. Na siko to ki ke semaine passée toki que papa msa kufi et ça là biso passe si matoyo ko ka ke papa za bien ba kosi bino
mais lelo touti pa matanga toyebu bazo totali na ba écran tina na ba téléphone tomoni ke papa na biso akufi en tout cas eza pasi makasi mpona papa na biso mwana ntemi toregrete makasi papa na biso azalaki maloba oyo abandaki koloba na kati na Congo na biso ebandaki kosepelisa mutu nyonso oyo abandaki kolanda réunion na ye mpe maloba na ye kati na église na ye azalaki mutu oyo azalaki kosala misala moko ya malamu esala biso pasi makasi mpona papa nanga ngudi dia Congo mwana ntemi. Mama mwa liloba na okomona ete kobongisa moko ya babaoba ya ne Congo akufi lelo akwei liloba nini nango koloba na baoyo batikali eloko onga koloba to milengele po liwa yebi mokolo te elaka eza te donc to milengele mpe ntango tozosala mosala toyeba ndeni tokoki kotambola. Ok mama olobi yo ozalaki kosambela papa azalaki kobenga o témoignage oyo tozwaka papa azalaka kandakanda alingaka bato ya ekolo mosusu te bapusana pembeni na ye yo okoki koloba nini par rapport a oyo tozalaki koyoka mpo na ye? Ngai nazali mukongo nga na mutandu yazali mundibu toza biso na biso mboka moko tozokende pe nzela moko nga na elongo azala kwa noko na ngai te par rapport a kanda banda ko banga ye kanda bino nde libanda na ye bo banda ko mona ke azala ki kanda mais biso tozaki penene to mona kanda na ite même na quartier abanda ko benga biso ba mama boya na mwa lisolo ko solola na bino akobenga sa kombi ba mama bakomata quartier Congo likolo tisi ba mama bande komata et pas nga na ti eloko na kolo bezebele ezebele moye kutuna tanga ngo ezate moye na tanga ngo ezate po ezebele nga na za leki ya mwasi na ye moye na tanga ngo kutezate po ezebele ya sali kati na libota ezebele moye na loba ngo kutezate na okoka kutata ko multiplier ngo te so de bien multiplier ngo leke bele na okoka te ya sali leke bele nzambe kako nga na sambelaka acheka nesika moko kimia elo musuna kolo bezate nzamba cheka place moko kimia elo na kolo ba peuple ya ne Congo peuple ya Congo central oyo lelo bazakuna message nino ko lancer na bango elo na ko lancer na bango ka bavanda kimia nzamba pesa bango kimia o moto na mokila pesa rate nzamba pesa bango kimia kuna pa bazali pona yebiso ba yokengo pesa mabe makasi mais nzamba pesa bango kimia a consoler bango ka yango na zana ngo est-ce que papa belaki to ndengeni nous ba yimbo bana mukusi mwana mukusi ka belaki to yakindengeni bato ki sang malade pia makasi te mama bana nzambe na lola. Voilà, comprenez que maman comprenez que maman a choqué, a vraiment abattu. Papa bana kufa depuis 2001. Tata na zibana nanga boko libango. Nzambe bolimbisanga bana na ngai bolimbisanga pardon ezosalanga pasi na motema. Merci maman, merci. Voilà, comprenez que maman a vraiment choqué, a bâti par rapport à Tozala qui nae banana morgue, to accompagner bon mona qui comment est-ce qu'elle a attristé émotion, a qui kolobaloba nzela to tambol nae na moto ti to comme to luka to approcher ma famille to zwa nani. Voilà. Vous comprenez que maman a sous l'émotion ya repère ou azala qui famille ko azaki motuya oh nzambe na ngai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais de retour, amis téléspectateurs et abonnés fidèles, il y a des bandes à London de télévision. Merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa, na commune ya Kasavubu, na avenue Banalia, na direction à Gambela, na espace ou bien restaurant Kitoko. Corneille dans la commune à Kasavubu, na avenue Banalia, na coin ya Gambela, restaurant les Corneilles. Et ça on a ici, il y a à manger, il y a à boire. En tout cas, quatre mon propre idéal pour la bande de Kobalingaka, ko pema. En tout cas, chose on a ça pendant Olia, biloko ya bamboka tout en a cornet au teka biloko na ba prix moko abordable. En tout cas, ba secret pe ezali parce que cadre yo masanga et kota kate parce que ça cadre moko ngolo apema awa. Mais on a posé ça la fête anniversaire na yo ça la petite réception ça la mois réunion
wana okoki louer espace soko louer espace wana siko nde okoki komi na maboko na yo okoki kokotisa alcool na yo okoki kokotisa masanga na yo soko louer espace mpona quelque temps mais yango moko espace masanga ekotaka te. Merci na mama Nana mpona idée ya toka botala pesa bokanga photo parce que mikolo koya tozo perfectionnement tozo changer. Merci na grand prêtre assistante ya merci na ya fanfa tobenga yemi ya fanfa mais ya Charlotte na pesa mbote. Merci na Feza Mayani il a toujours dans la mode de la femme à la femme africaine ali bama putawa. Merci aussi na maman Dédé sœur na biso ya peau noire à Boya Choko. Merci na Mboui tu peux à tout na pesa mbote. Alors je vous avais déjà dit que je suis avec mon confrère Bob Kokissa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Margot Mobali Nzambe, Mopandi Sango. En tout cas, c'est ça le plaisir Lelo. Il y a un plateau non pour nous partager analyse musicale mais pour nous relever la mboka. Très bien. Bonne santé. Ouais, bien on Nzambe malgré Mikolo Bamo eza makasi mais tout ça la musala pour mboka en tout cas mais sinon Nzamba zo batela. Très bien. Alors dans entrée de jeu na début na sommet na lobi que toujours il y a un message lobby bengi biso il paraît que moi si à mon antenne yepé atiki biso et na batonga nga na sono parce que na bi yora makasi pe na information non ou bien aux en route au kende kuna et pas ya mon antenne mais même tu tapes image je crois ba mon image na yeba nanu est-ce que c'est vrai moi si à mon antenne ma koufi obeza encore rimer. Voilà pour l'information bateau bazolanda biso bocha mato iboyoka et c'est faux archi faux. Moi si à mon ensemi à koufité voilà et biso ka ndolo baka awa na demel voilà tout le ngaka kozwa ba image ba information à la source voilà et tant au benginga nde to benga ba journaliste d'investigation voilà nazaki déjà en route nazo kende na ndako ya mwana nsemi et au moment où je vous parle matin ezakuna natikaki ba autorité mususu ya l'état OK na famille ainsi que na ba autorité église na parce que mwana nsemi aza na trois parties aza na politique aza na famille biologique voilà et puis aza autorité spirituelle voilà donc natiki ba couche wana nya surtout voilà na ba représentant du gouvernement na biso parce que ça député honoraire OK baza à pleine réunion voilà to komi wana to yeto se présenter ba tiki biso to koti mais ba lingi te to filmer OK pour na ba raison que ba autorité baza wana puis nanu te ba fungoli ba porte na média ba filmer mais ba installer ba photo mwana nsemi ba tie ba photo ya maman qui prend vita ba tie ba photo ya batu nyonso tout bazo représenter baza ko incarner dignité ya moto moyindo voilà bachei ya papa na biso Simon Kimbangu en tout cas matanga déjà bandi kuna bachei ba tante libanda bat bolala et nous sommes arrivés quand ndezala kaka to se présenter to koti na kati balobi non maman kufite azali le reste et koya na ba question o retourna nga mais boye bagé moi si à mon ensemi à profiter. Très bien. Tout à fait na rimer et bimiawa et comme il y aura actualité. Tu bien un rimer mais sali actualité. Ouais. Il y a épouse, il y a papa na biso, ouais tiki biso wa ça va programmer mon ensemi. Aujourd'hui il paraît que moi ce n'est pas lundi. Alors ceux qui a profité ça vrai qu'azali na bimisi likambo wana que moi si à mon ensemi pas profiter. Ouais. Tu as dit que biso na demel to kiteki sur place. Mbutu ezalaki na famille. Na famille ya mwanansemi, en tout cas, na mwasi ya mwanansemi, ebanda koleka te. Voilà. Parce que papa na biso mwanansemi azalaki lokola nde balobaka bon, plusieurs femmes, ba ezalaki koni le roi deux femmes. Femme aliboso abima na ndako. Oyo aza na yo actuellement mamo baza na ye eza femme ya mibale. Oyo soki tokoloba légalement ba vana na esika moko. Oh, akufi na maboko na ye. Oh, mwana semi akufi na maboko na ye. Aza mwasi ya mibale. Aza mama na biso. Oh, batu nesu bomona kaye na suke belé comme ça. Vraiment ba suke belé. Voilà. En tout cas, aza na ba mésententement na famille ya mwana semi. Voilà. Baza na ba tiraillement, baza na ba mésententement na bango. Mususu to kokota vraiment na ba question mais esimba raté. Donc yango moni ke na minute to loba aza wana te. Azan ndako mwana semite du batiraillement na batak ya famille ba dérangement famille
aza wana te place matanga eza awa na ngaliema aza quelque part oye pas lela matanga na ye. OK. Est-ce que moi c'est oyo papa na mon entier makufi na maboko na o toki paraît à kufi. Ataki aza moi c'est babala légalement l'état yebié autorité spirituelle yebié bataka de to baka ça dit que moi c'est quand même ataki reconnaître dans l'état. Bon, jusque là ataba tout soyi bakei ba koti partout na ba Google ba information exacte jusqu'à présent soyi balaté parce que mutu moko te ya famille mon ensemi o à l'équipe o bato balaki légalement parce que j'espère que vous avez une image. Famille à mon ensemi qui s'est présenté premier jour au mon ensemi à Koufaki. Babanda ko bakia babala été. Mais tandis que tant que kiti kotandaku, il y a eu des gens au peu le bisu mon ensemi personne qui ndaki ko bala. OK. On est siko fauteuil ba mariage et un mariage coutumier. Mariage civil, voilà. Na limite que bon ça la religieux. OK. Bon ça la kaka parce que baza ba mingi ba incarné ni ya noir. Voilà. Religieux a raté. Basuka na coutumier. Voilà, civil coutumier. Voilà. Siko. Tant que zo kana munaka batu. Misusu bazo en tout cas Boli misabiso parce que boyoka makele trop beau ce qui passe. Misale zo salema ba travaux zo salema. Donc excusez-nous parce que boyoka makele. Alors à continuer. Voilà. Donc, ils ont une partie à balaïté, une partie à balaï. Ça reste à savoir, n'a pas raison. Parce que la famille a mon ancien peine à minute, baza contre moi si wana. OK. Bah qui peut déstabiliser que le propos que à balaïté. Pour que Kabaluka a bénéficié de la richesse ou bien bénéficié de biloko ya mon ancien. Mais si tu as rigoloba, qui a balamé oh ils vrai, naïe. OK. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est vrai que mes attentes c'est ça que de part et d'autre mais ni ne sali que moi si à mon ensemi à longwa ndako bien que bazana moi mes attentes mais à longwa na place ba yebe ka zakina mobile na ye attention ba botité mais à longwa na ndako peso matanga peso ba bazoya kaka pona ba mes attentes c'est pousser à longwa to yo attaquer journaliste besoin de comme chose dans Sewan. Voilà. Oh ça frère problème est ça. Problème est ça grave. Il y a un autre interpellé dans Bakonzamboka. Ba me kolandela likambo yo. Mon ensemi au-delà il y a osala député honoraire as autorité morale. Voilà. Il y a église munene, il y a religion, il y a makasi na kombo il y a bundu dia mayala. OK. Eza mingi du côté à Baba Congo parce que mon Congo aza original il y a Louose mon ensemi plutôt mon excusez parce que il y a un artiste mon Congo là tu embarrasse moi trop mon ensemi aza originaire il y a Louose. OK. Place matanga zo salama. Place matanga donc toujours ba matanga munene zo salama kuna et zo salama na Louose bato bazola la libanda ba tribi babana kuna balala sute banda le jour oyo mon ensemi akufa ki na Louose balala suna banda kote. Ah, tout le monde est là, mais c'est OK kuna. Vous sentez bien il y a matanga ba tchétché ba photo ya mwanako ya mwanasemi ba tché partout. So on tsarara, mais parce que avant comme Louosi, faut katsa ebale. Kaka na débit ebale wana ba tché ba photo, ba tché ba bilamba ba archive. Donc tout est décoré là-bas. Na couleur ya mon ensemi. Dans le rose na micho matanga depuis mon ensemi makufa balala libanda. Yo sakanate. Ah nzamba songa to comme on a le rose au sable. Kolela na louose na minito yo sakanate baza vraiment na mawa. Voilà. Alors obi il y a eu des mésententes d'aller entre famille à mon ensemi na moi sina otogi para kufi. Genre na kufi na été. Alors na micho alongwe kuna na le pont pes matanga za siko ake ou information yo juta ko commis sur place. Bon, actuellement place Azali ba dévoiler en onanté. OK. Mais vie que soit na ya famille batak ezaki moi mingi allez ba juda ki bon kolongola e wana parce que batak ezaka ate na famille même ba o ba benga ba debs. OK. Ba debs c'est mon ancien. Voilà. Bato balandaka na sima o ba yekol na bango boki ba bunda ba bitumba. OK. O ba bunda ba soda ba bimisa na poison na prison. Ces gens là baza pena batuma ko boye baza sakanate. Alors, comment il peut diviser une partie bazaki pour na moi si wana une partie notre partie bazaki pour la famille na batumsus. Alors, ce qui fait que tant on t'a profite
bamakelele ye bakomi koluka komenace mwasi na ye. C'est pour cela bazwi ye babombi ye na place aza na minute oyo kaka famille ndambo bato bayebi na bato mosusu mais ndeti boye balivre biso bainformation te so aza. Alors Bob obi awa ke mwana nsemi azalaki moto azalaki na plusieurs femmes na ndako awa mais mwasi oyo bato bayebi obi baso bayebaki na ye ezalaki des femmes également mwasi na ye oyo au place oyo mwana nsemi akufi na ye otoki para akufi te yoli biso information awa ke aza na ye mais ezalaki yayi quand même des mésententes entre mwasi na famille. Alors eloko nini yo ozo remarqué depuis la disparition ya mon Nsemi? Eloko nini yo remarqué depuis la disparition mon Nsemi, surtout du côté ya famille na ye? Du côté famille, ce que j'ai remarqué depuis jour à Liboso au mon Nsemi à Koufaki, famille vraiment ezalaki ne pona koloba bazalaki plus que plus impression bazo tala vraiment oya zalaki te. Miss na bango plus c'est comme basé sur ba bien. OK. Miss na bango comme plus que basé sur ba bien. Voilà. Mais or que na minute il y a un moment même le jour il y a deux scénarios ezaki déjà ko welela ko kota na kati. Bat bazolela na munoko bazolo ba makambo ba voiture, bazolela mambo ba bois avec exception to kota ba bien mwana Nsemi. En tout cas famille plus na minute miss ezaki na ba bien. Lokola moi si mutazaki ko vanda na mwana Nsemi yango moni famille ba comme peu ko ko moi si pression. OK. Alors sikoyo c'est vrai mais tout nous avons un éclaircissement parce que bien que vous avez des formations fixes mais quand même le gros utikuna ça prouve très bien que na me ko tuna yo. Alors si moi c'est accueilli actuellement boye bitena ba pesi information te mo monter exemple comme moi problème moro boye au cas où parce que déjà rimé bimi ki akufi mais bien bo tuna ka kufite au cas où que ikambe komeli au cas où que pour me komeli alors to loba bane bazali na tête ya makamero ko komeli au cas où ikambe komeli moi si à mon Nsemi. Mais il faut to e balelo et le monde a révélé batu comme on a e bando benga e mama Lubondo moi c'est mon Nsemi. oui mama Lubondo. Maman Lubondo, moi ça mon Nsemi. Mon Nsemi, c'est un homme spirituel. OK. C'est un homme spirituel. Aza le quoi batu spirituel non tout est. Mon Nsemi aza balobandeni aza père spirituel aza Vouluzi voilà. Aza Vouluzi. Bango baza le quoi ba pasteur té. Bango baza na ba bobo koko moko ya makasi. Baza na bokoko moko ya makasi, baza na ba na ba ancêtre o ba vivre na kati na bango baza ba to sakana na bango te. OK. Preuve ande ke ba webisa jour mwana Nsemi akufaki il y a eu des événements o esalemi na louose na mboka parce que balo libanda. Oui. OK. Il y a eu des événements spirituels o esalemi ya makasi ko ba signe mo manifester kuna ba signe se manifester ke ba obama ko boye akwei donc louose ezaki o sakana te. Mbula makase beti osakana te bakake mupepe beveneme selemi na louose osakana te. Mais mutu mo a éviter mutu mo pas informé. Oui mais parce que na mboka na biso to nga plus kolandela te. Voilà. To mona anya surtout no nini net ba batoka ba mwana Nsemi ana aza batuma fu batikala na histoire. Député moko boye abanda ko ya na parlement alors là ta veste été. Parce qu'aujourd'hui, tu es député national Bazara. Si on t'appelle honorable. Voilà. Donc, comme on a honorable, il faut un député nickel en kosa. Parfait à niveau saranate. Mais moi, Nsemi, voilà. Unique, l'homme noir qu'il était. Voilà. Abandé Koya, na kata parlement. Na teni na ye wana ka. Teni na ye o ya église. Église voilà. Teni na ye o ya église qui doit sambela nango. Na bundu dia mayala aye na ngwa koti tango na parlement. Voilà. À l'équipe Liboso na mention à celle intervention. Kaka na tenia na monde entier. Ba Holanda ye na intérieur na honorable. À koti pe na jipa baluki kaka na tenia. Voilà. Akena ngo. Ce qui na mona mwana Nsemi na veste moi pour dire la vérité, il est cas 5 fois té. OK. OK. Abandaki na ekola ta veste. Mais elle est qu'à 5 fois T. OK. On a mon Nsemi na parlement na veste. OK. Donc pour nous le c'est un homme spirituel. Bah si il y a moi si il y a un homme spirituel,
c'est normal aussi mobile ne soit confié par Oki Olanda. Très bien. Pourquoi? La spiritualité à Moutou, ayaka kopesa na famille na ye mobimba. OK. Donc ça veut dire ce qui ngana signé ben partement na koti, il faut pe na famille na nga mobimba. Bakota kuna na kati. OK. Ata bango ba sambela kuna te mais na engagé na famille mobimba. Surtout Maman Lubondo azaki pe moi si le quoi moi si tout est. Ya na le ba maman pasteur na biso te. Ye mo na zaki na spirituel na niveau sakanate. Moi si on a maman Lubondo azaki na spiritualité au sakanate. Moi si ya mwana. Moi so atiki lipango wa mwana mpona ba mésentente. O ba lui ya kufa pesa mino bo. Oui, il y a des fois mwana se mtanga comme kobela. Maman na ndem tanda ko ça ba kilt. OK. Hein, maman Lubondo ndem tanda ça ba kilt. Maman Lubondo ndem tanda ko kamba église. Aza moi si le quoi moi si ne sauter. Aza moni bo excusez nga pona terme nde balobaka na bako azaki ba mbikudi aki ba moi so bazwa molimo. OK. Talaka moni maman Lubondo. So okuta ino talie boy. Yo mo beno tala beauté on a zo vous êtes pirement et puis tala souke belé. Oyo kana malili ana souki tina sima ya na tanka beloté. Cheveux naturel. Dans la cheveux naturel. Ana cheveux naturel puis cheveux on est da ti awa na se. Yo sakalate. Tala yango evimba. Baza batu mo boye. Baeba ki kiboko ko bakota bo. C'est normal la spiritualité. Mobile soit kufi moi c'est pas kufa. Ce que te longo pour la spiritualité te mona ngwa na ka excuser pour ne pas bali misanga bande ko famille to koti kuna te mezaka exemple. Te mona ngwa na ka ya papa olangi na mama olangi. Ouais. Papa olangi. Excusez papa olangi ya kufi. Après quelques semaines maman a qui kufa. OK. Pourquoi? Choc wana badaki ko partager spiritualité ensemble. Voilà. Comme elle quoi mutu moko na spirituel. Voilà. Hein, maman olanga ebe papa olanga ensemble la boy après ça la miracle à ça la ba jeune autant. Maman olanga ipe papa olanga eba ki moi c'est dans pas temps prier bien. Fois ça na ba autant senga ba sacrifice. Donc ba solidarité spiritualité au saralaté. Donc ba eba ki za roi mwana semi na maman Lubondo. Bazaki bena ayebi ke mwana semi na za bongo pas ça miracle pas ça likambu fois a prier tant. Mwana semi pa eba ki moi soit linga ça likambu ba kende c'est normal. Ce qui mais à confiter to confirmer que maman Lubondo a envie. Voilà. A envie mais ça quelque part pour na pas maquiller les mains. Ce que ça qui a confirmé le c'est que ça a effet spirituel et salami. Alors je vous rappelle que un grand merci à Moviel Laki Seluba qui est le grand Mvuluzi. Beau-père de Baoba, papa même mon antemi, il y a Laki Seluba qui est le grand Mvuluzi depuis les États-Unis. C'est-à-dire, dans les États-Unis, je na mutu moko comme Laki Seluba qui est le grand Mvuluzi depuis les States. Na PC moto tali bina ba dégager bina ki mvuluzité la ki sur le bag na PC moto sam kunku le nécessaire à tirer la gamme moko na salon de moté ma aimé kunku maman aimé pas au bouger té le nécessaire sam kunku na PC moto merci à maître Baïna très fort le cas international merci à Debrino original papa libandi à Mokulo à Elibiso des bandes à London TV na à London longue tombé longue à cause il y a des bandes à London TV longue ils ont information il y a bio fraîche Debrino original merci na ya Julie Castel na PC moto moté ma moto ya moto mais il y a Julie Castel il y a Julie bunga la circulation il y a Julie oyo kanate c'est pas ça biso G to ye baté c'est bombani au sali biso jo bombani ah luka ba vrai a été moi ba biso to luka la ya ke luozi il y a Julie Castel ke luozi to za image ya luka la ya ke ne luozi la ya ngo basu bazwa ba billet bazwa ba transport ba busara il y a Julie ningana to ke ne luozi to la ba image ba bala libanda bomona ne bat bala la libanda biso pe na photo bandango vraiment avant voilà bomona be na ne bat bala libanda ndenge corps ya nde ba yambela ngo po corps wana to éviter so ba kake robeta na va kitsa wana mabele soki likolo to ma mwindu soki éclipse solaire ko salema biso photo vivre ngo voilà ben on senga na batu ka ba ya Julie Castello to ke ka luozi to ke ndeka ba image wana kaka biso to sengi to ke ka luozi ya la ba mbongo belete lubaka Margot na suki émission Tourner Margot Louose, il faut combien? Voilà. Tu es bien en capacité en ensemble là, début l'original. Voilà. Tout ça la peine documentaire peine à mon ancien Très bien. Na Louose et ça la bien. Très bien. Alors pourquoi pas aussi un gros merci à madame Jolie Zola donc maman en moto.
Et un grand merci à les grands-parents Dieu Bouanga, papa na Génovique de France, a commis c'est moi, on a mis Geno Bouanga, Fitir Diogo famille, jeune a commis parisien, il y a Geno, Fitir Diogo famille, na Pesson Bote. Merci aussi à celui qu'on appelle Madame Grace et Bomala parisienne, et moi c'est à monter ma moto. Alors, bon, nous avons le moto qui est malin vers la fin. Est-ce que, et si papa na besoin mon ancien malali, azo sepela na attitude ou na comportement oyo entre ta côté à famille na biologique ba ça là côté à moi soyo maman o libondo tu kotanga awa o ya kufi na maboko na est-ce qu'en réalité mémoire à mon oyo je sepela na makambo zo le ka na entre famille papa na biso mon ancien mais puis dans moi ce n'est oyo à longo siko na lipanga famille lipanga pesa kufi pona ba makelele likambo no isa batu e kam sabatu so boza tembe boke ne place matang ezali biso to utukuna lelo tokutani na ba adepts OK tokutani na bato bando sembe à l'église mo na bundu dia mayala to vandi comme ba journaliste ba yambi biso to sola na bango voilà ba biso selo moko muto bomo na wana bomo na photo so bokansa kufi akufite ah Touti kuna non la profité moi ça mwana nsemi oh monsieur sois sérieux quoi biso touti kuna tokutana na ba adepts na ye tokutani na ba église d'ailleurs bundu dia mayala ba ebisi biso muto bozo kanisa o ya lali wati ba photo akufi te muta on est papa mso mwana nsemi balobi ba kufite azali siko toka moto oh biso to monaki baketia na ekoti na mort ya cinquantaine siko ndeko azoyebisa biso non ça bon oh c'est mon avis comme on a été mais azaka mutuka église à mwana semi ala chapeau mo boza na ba poil na kati asimbelo mo be wana yana ba masala so monye boko pakata so espiter oh so espiter pena no moni ti pano pakata oh ngaku na zaki na ndeko cameraman nga to va ne pena boy ti pano do pousa na pena boy posa o chapeau to bika talabino ye ba journaliste boto ke na kolakisa ba makele zo le ka na calmer ka esprit a pousa na ye wana pe asa respect na niveau sanganate mbote na bino boza bien yeah bon tokolo bango na télé te abandi otuna batu nini ba sa réunion kuna parce que tozo préciser mikolo nyonso toute semaine oyo ba réunion zo salema je remercie le président de la République Fatou Batomou Kwatombolo en tout cas azolandela makambo très bien les loto tiki réunion kuna entre ba membres délégués au Mukwatombola Tindi na ba membre église à Mwananse ya bundu dia mayala na famille na nini bazo kana ndeni déjà ya organiser ba obsèque wana pose à la dîne ya mutu o to perdre lelo donc type wana isibiso Mwananse ya akufite azana azaka wana mutu expliquer ce monde mama zoloba eza spirituel donc esprit ya Mwananse ezaka pourquoi ezaka ka pour na kati église na ye ne basa bongo bando belela ka esprit na ye mais on est comme on est bluff mais on est idolâtrie je pense hein? Comment il n'y a qu'une seule nom autobela ka tout ce que muta kufa a sekozaka Jésus-Christ de Nazareth ma belé ko recevoir Jésus-Christ était pendant 4 jours ya moni zaka mko liboso moko mi balé moko mi satu da chiffre de la signe à résurrection moi ça la mwango c'est-à-dire à c'est quoi mabele sanza yesu parce que mabele za créature yesu da créateur na yimta créer comment créature pour recevoir créateur à sanza créateur ce que il tombe ke boti kuna mutu moko boye alati ba bilamba ya masala simbi 17 ans ba ke mon entier makufite azana biso par là ozoloba nini analyse ni ozosala personne va comprendre. Merci beaucoup Margot Mobali Nzambi. Nabi aux apôtres et à solo aux chrétiens chaque temps au titre de la biso ba prédication au titre de la biso ba verset biblique en tout cas tous a vraiment béni. Et moi aussi qui vous parle naza chrétien. Voilà. Mais étant journaliste tout ça là moi ba recherche mouké. Est-ce que vous comprenez que Simon Gimangu si lelo pourquoi ba sambela raye? Allez-y, ba doit otala yo. Est-ce que vous comprenez que l'église moya tata ondati siko basambela raye? Est-ce que vous comprenez que na l'église est belée? Il y a des églises catholiques. Et belée. Voilà.
Donc, homme spirituel, bakufa te. Homme spirituel. Na lobi on a sens nyonso. Bakufa te. Nzoto oyo yango mutekendaka. Mais molimo ekendaka te. Parce que dépendara na balolenge nini batu basalela ngo parce que molimo ya luka mutu te. Yango moni mutu mususu akufi mais bake balamuseli ye molimo andeko na ye. Et comme on bimele na bandoto et comme on kesa lele bobo. Parce que homme spirituel homme spirituel. L'esprit na bango edayate. Surtout muto to lobela lelo mwana semi en vuluzi. Basalela bakoko. Basalela bokoko na tango na biso bokoko na biso ba Bible ezalaka te para bango bandima te lo mote. Na bokoko ndete bamvulizi bayebi kenda akufi bongo akufi te aza na bango mais azwi forme mususu. Ok, ça je comprends pas tout quel ba yango wana akufi na bonzoto boy mais azwa forme mususu azonga pe kati na bango oui ouais azwa forme mususu azonga yango moni nde baloba akufi te bayebi ke akufi te. Mais est-ce que bayebi ke kokufa ya Jésus ils avaient déjà plan. Ça a été déjà. Ça a été déjà. Ah, toi, Jésus était vraiment. Mais quand tu dis que toi, Jésus, tu blasphémé. Tu blasphémé. Tu Jésus, tu as boité. Tu as beaucoup. Et c'est eux qui sont qui na guise gimbangiste. N'était sur le terrain, n'était sur le longwa. Bakomara Simon Gimbango l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Pourquoi bakomara bon? Est-ce que pourquoi bakomara non? Est-ce que parmi eloko wana yango ne mutepanza église gimbangiste? Comment ça? Kolobaka makambo Jésus-Christ na kati wana. Ebi ke lelo bavuvamu. Bavuvamu l'église oyo ka bavuvamu. L'église de noir na bimi. Ezaka la kimbangiste. OK. Obi départ na bango zalani. Tangu kimbangiste kotseka ka Jésus. Bon tu as Yesu pour Jésus ça semble tu as Yesu. Toi ça te lobela ngo eza comme ezale kiloko tangu ba koti Jésus. Balongwe. Pourquoi? Biso, chrétiens que nous sommes, tous un évangile et à bonne nouvelle. Donc ça veut dire, Moutoussa akufi, ozon a sous-souté, on sait quoi sous-souté, à Tkali Bongo. C'est la jugement naïe. Biso, tu trouves très bien. Tout le monde est normal. Nous sommes dans les noirs. Parce que ça, non, on est à foi na biso. Non, je dis nous sommes dans les noirs, enfants na biso, mais dans les noirs, tu as la molito éviter. Ok. Mais est-ce que ebike neti na papa banvuluzi oro kende na tombe ya maman na bino o akufi? OK. Soit maman ya mutu na bino mo akufa pour ne pas le maman bino. OK na tombe maman ya bino. Pa na bango. OK olobi po lobi osengi likambo pozwa. Selon banvuluzi. Donc beaucoup que sala. Beaucoup babenga ngo za pouvoir ancestral. Oui, ça veut dire pouvoir ancestral voilà. Alati siko forme mususu mazana bino ça veut dire azoyo kayo. Au moins, est-ce que place oyo lelo même en Afrique, lelo même ba chrétien et ça les maratala bien. Pourquoi ça rassure qui te fait kunda mutu ba loba saka. Et où ta wana? Ba ebi ke ayoka. Yango moni biso ba chrétien to lobaka ne parlez pas aux morts. Voilà, il y a pas de rapport. Il y a pas de rapport à c'est biso okendo wala musabe esprit mabe. Très bien. Or pas banvuluzi, n'a pas l'église des noirs, mais esprit mabe wana. Yango ezalaka te lobana ezalaka te. Oui, c'est vrai. Ba telemela kindoki ba yebi kindoki ba telemela kindoki mais bespi mabe onde tozo ba non par exemple onde tozo ba na tombe omoni mutabomi yo lakaye kende zoye landaye bomaye pana bongo c'est normal pour nini azoyoka ndongo zolo ba bongo zo pe bazala kondima ke moka ndongo tinda landaye wana Hollandais, à qui pas barré. C'est comme ça, Panabango. Merci beaucoup. Alors, toi qui es malem vers la fin de cette émission, nous avons la bande de coups, l'église des Noirs, chef coutumier, bato balingaka communiquer sur sagesse mauvaise à la cachée, non exploitée. Émission Yango. Vous avez besoin de passer pour adresser votre message. Nous, on est là. Nous sommes médias, nous sommes contre un pouvoir. Passer, pour éclaircir l'opinion. On a connaissance et bon maman.
nani bato bayoka te okoki kolibere révélation za nango ya lolenge na lenge émission yango oyo obengi biso soki s'agit to déplacer toya ke tozala assuré na sécurité na biso tokoki koya mpona koéclaircir mpona kotia boso mille lumière na motu ya peuple noir. Alors bon tokomoma na soki émission orépondre nga bete na question na nga Maman oyo azalaki mwasi ya mwana Maman Lubondo parce que mon entier ne plus avec nous beki obiki bandeko bakoko babiki akufite nzoto elali mais azana biso azu forme mosusu ba weza mama bokoko on a discuté parce que bokoko pe salaka c'est important il faut to lo bayango mais nenye bazana ba mésentente ya longo na le pan pe ce matin ngeza akeke to mosusu est-ce que la mémoire ya papa na mon entier mais juste la malamu pourquoi on a couffé pour créer un problème. Est-ce que ça a un intérêt au biquet de bandonner ba la bandonner ming surtout Belgique ba mi ba matériel. Et on ba mo itam suma moi calme pour na bango. Ozana sengote mon ensemi ozana sengote pourquoi papa mon ensemi mutazwa qui est comme moi si. Maman wana mutazwa qui est comme moi si maman Lubondo mutazwa qui est comme moi si qui papa mon ensemi. OK. Et papa mon ensemi ozaka mutakimia. Pour te éviter mutuni ozaki papa na. Omoni mwanasemi ande ko vivre na plus de 100 personnes na kati ya lopango na ye. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Oh. Pas venir tant ozo attaque wana o bataka batu bana babima kuna mutu moko. Bate belé. Babima bate belé. Azaki na bolingwa batu. Est-ce que ebi ke mwanasemi ndaza bongo pour choquer batu mususu. Azala na bolingo koleka batu belo ba chrétien même ba pasteur. Ouais, moi c'est malaki na bolingo ba chrétien ba te belo ko ba net ba pasteur à l'équipe bango pour yo vivre na plus de 100 personnes ba vivre na 400 ndaku na ye ba musu ba la libana pe ba ndo lia na mbonga mwana c'est ay ba origine bango yebinete te ayebi bango famille bango yebinete so to lobi ba origine ayebi bango ke ba baza ba to mboka moko ba uteke sika moko parce que yani ya mboka ne pesa du rose na luozi na ba Kongo mobimba kaka il suffit ozala mu église na ye okota na vision na ye avant diso pa na ye mais obi ba ta vision na ye obi ba ta vision oui oza na église na okoti combien de fois na église na biso na vision pasteur mais oza na place olala pasteur otindo ke na permanence musika na ndaku na ye musika kutuna lopango na ye ke va na permanence bon ba mystique na permanence kuna oliare lo temi lukela na ndenge no mais mwana semi ando vivre na batwana na tongo ba olia plus de 100 personnes na tongo ba olia sope na moi balambi ba olia sope na butu ba olia ba prier ba sa makambutu. Alors revenez à ma question par rapport à ouais mais c'est pelaté aza kimiate poza kimutabolingo aki mutavanda na bato aki mutakolinga mboka et puis na famille na yemoko place azali esprit na ye et ozala bien té ya na besoin baza na kimia voilà ponde tibo réputation na ye comme obeba biso toyebela ki mwana semi na makambo te toko moyoka koto baswani biloka mwana semi mwasi na ye asali boye bazo welela totikala oyoke na ngote et loko nini sali mama Lubondo ojo ba awake baza na solidarité spiritualité moko kota mama Lubondo boye omoni mwasi mais ça un esprit c'est-à-dire azana ba capacité à gérer ma bébé. Quand il y a mes attentes, c'est ça que famille biologique à mon entier naïe parce que mon taïbi mon entier madame vous allez payer parce que va fandi naïe. Kobalo kobala té aux important pas va fandi naïe. Il y a un des bateau mona. Il y a un qui pousser puis monter dans la spiritualité. Aïbi go gérer ba tempérament. À qui matika le pan wana suko au moment où on nous place accueillir obi et banité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que maman agit na émotion té? Bon, d'abord ça pour la sécurité naïe. Et physiquement boy baro takeyo pour jour à liboso j'espère que ba image ezo les quatre ba mona il y avait de la tension qu'on pensait même pas. OK. Tension za la ki kuna sakanate biso mona bo filmer là moi ba ça bo kata bo tika biloko na bo sala so un esprit to robot à caméra tension za la ki wana yo sakanate là moi bo filmer te bo kota bo sala bo donc ezaki nini te température wana nepe famille ya mwana semi jour ane banda ko yela peut-être to yebite nini tikela bango c'est normal maman Lubondo parfois se replier alors peut-être peut rezaper famille mwana semi e benganye to yeba nini to zana ba information to bi peut-être et ko ki rezaper famille mute bimisie na ndako to yeba nini parce que déjà famille banda ko yana na pression parce que selon famille mwana semi
Maman Lubondo ndo lingate bakota na kati. Maman Lubondo ndo bomba papa na biso mwana nsemi na kati ndaku ndo lingata kuta na famille na ye so ba ye kaka bon nyonso eza bato bando lela bazo témoigner soka ye kaka aloba kaka zate na ndaku bato bakota te ko bomba mituka wana vraiment to kotité na ba famille na bango mais et bandai ko sentir vraiment que non kimi ezate surtout Maman Lubondo n'a qui visé. Très bien. Il m'a visé. Peut-être ciblé. Peut-être on est sali que voilà. Tout cette émission, tu fais un message que tu as pour ça. Bah l'église des noirs, bateau, bah dans la révélation, bah guide spirituel. Donc on va expliquer plus clair. Plus clair donc. Pour tu as la limite. Voilà. Binomo tu bien spiritualité. Voilà. Vous ça la très bien. N'engeni maramboane les kaka. En tout cas venez. Plateau na monsieur Zar. Alors, tout dernière quelque chose ali où tu connais depuis jour papa mon ancien makufa ozala qui peut le nande toyike maman le bon da kufi bino bo tu ko yeba que ezali kuta kufi nzaka ba rimer. Est-ce que attends na koyo ko que mon ancien matiki bana combien? Ouais, merci, c'est une très bonne question. Et au toyoki kuna bana baza 12. Hey. Baza 12 et Belende bana mikila poto. OK. Baroza une affaire ba 8 comme ça. Musu déjà ba bandi déjà koya. Musu soupé banda ko za na na musu soupé bando za na bango na province. Mais o ezaki ba 12. Toujours wana aujourd'hui même pas fonction na basi combien? Te wana to juté. Non, maman le bondo baboti. Basi pe baza na kati baboti te. Na maman le bondo moi si o sango bimi ya lokuta ka kufi baboti. Mais afai na yebo ba mvule bané. Ba fene bané, ba umeli. OK. Tinda comme ba député wana. Très bien. Tant moi je député après quelques mois de balobani ndé makamboyo ba relation wana et tout. Voilà. Alors, na mon coup c'est maman papa mon ntemi, je vous une information fixe. Oyo ka kufi na maladie ni. Bon, ba dévoiler qui biso maladie c'est qui est vrai. Abela qui atambulai, ba témoignage eza wana na vidéo. Abelaki depuis juin 2023, Libosona nous na 2022. Santé déranger comme ça surtout. À côté de l'hôpital, c'est non pas mutu bandaka événement on a affecté ça bande événement il y a attaque. Il y a prison. Il y a attaque. Il y a attaque il y a bakanga kai wana. Na prison wana en tout cas à partir ya wana nzoto ya il y a papa Nabiso et ça qui vraiment le sous bien. Voilà. Merci Bob aussi c'est Michel Lelo. To récupérer ni to joindre na moi mukuse na passage na yo et puis sur la disparition de papa Nabiso mon antemi na moi mukuse poto citer au peut ça va mbot non parce que ba ça peut signer la régie rapide. Voilà. Pour nous retenir ça d'abord pour votre information boye bango Maman Lubondo o azali mwasi ya mwanasemi ya kufite. Ils ont fake news, ne balobara fake news, début no, en anglais, fake news. Fake news. Début le balobani, it is the fake news. Oh il faut que ça soit siliki. Ça veut dire l'anglais, ils ont fake news. Maman Lubondo, moi si y a papa sur mon ancien à kufite. À kufite, à envie, à nanda coûter. Place matin ezali à la déplacement vu que attention à famille mais à kufite pour retenir que mon ancien yakundama aate ada chef spirituel ada chef coutumier donc yakundama na louose attends faut que tu toques pena louose faut que tu longa avant pena tout ba téléspectateur abonné à demain na ba ndeko louose bota so benga biso to na pour ça to pesa bino exclusivité voilà nango bomo na lolenge ni ekoleka alors ba moyen c'est ça. Allez, merci pour nous pour Nathan. Merci vraiment. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Il y a des bandes à London de télévision. Nous avons un maître Josué Bolemba. Il y a un maître avocat, conseiller, manager. Il y a le baga. Quand on est beau, on est beau. Mais quand on est jaloux, on le restera toute la vie jaloux. Chose à te. Karaboué. Merci Nadada et quoi qui m'ont thème, monsieur David Kalumbi. Moi, c'est à moto. Désormais, Dada et quoi qui m'ont thème, monsieur David Kalumbi. Na peso mbote iska utala bisa tuka tuki nzambe azongite ngana bino tokotani mokolo mususu même adresse de Banza London TV al au revoir de Banza London TV avec des Bruno original.